Oui, Maman Rosalie, vraiment maloba na yo nde nganga. Olobaka yango tango wana kutu tozalaka na idée te, pe tango wana toyebaka te ke soki général Monene azali na coin nini. Mais Nzambe merci vraiment ndenge bakangi ye ezali signe oyo Nzambe a boyi makila etanga na kati ya ba peuple congolais kuna na Congo. Bande ko botala bino moko. Tala kaka na mwa tamuke oyo ba meki ko sala ba opération na bango tala ba dégâts basali. Étudiant mibale bakufi tala modèle babomeli bango. Et puis bo tala mwana mobali bakangi soki kati na butu baye ko bwaka bandeko ndeko mobali wana ya pariko alobaki alobi yango bien alobi ete na ba opération na bango système ezalaki ete soki babomi mutu il faut baya ko poser mutu wana na endroit moko public oyo bato bakomona ye facilement po sango etambola po bango bayeba ndenge nini ya kotombola mongongo mpona kopanza sango koyebisa na bato botelema banguna bakoteli bino na mboka bakomi tina Kinshasa bakomi koboma. Mais bomoni ke mission na bino wana eke musika te Nzambe aboyi. Mais boyebaka yango bino bato bozali kosala ba négociation po ba libérer atala kushakudia Mbanda le Terminator na bato mosusu bozali ko benga de gauche à droite tout suite aux yeux d'information ndenge bozali ko benga partout ko toucher même ba autorité pour la libération en général Monene bozali nde komikosa motalingi a semé désordre na kati na Congo bokanisi bakotika ye na ba internet boyembangu bolobi ete non bato ya zoomel mil baza koloba lokuta bolanda bango te. Oui, mais boko luka ndenge nini ya ko démentir ba information na bino wana bopesaki pour na minute o déjà batu bayebi ete boza batu ya lokuta bosali tout po bo vendre la information maison ko simba kaka te général Monene kala te tango kokota na kati ya mavula kuna na Congo Kinshasa nde tango bakotinda na esiko babongiseli ye nde na tango wana tokoyeba version nini o bino bokomemela bato tango ba information ba journaux ba nini eza ko pesa ba information ke bakangi général Monene bino boza ko ya na ba information atala kuchakudia aza ko loba nini ke non bakangi ete azali na esika ya sécurité boni ba lokuta ya boy nde mboka yango boko kamba yango na ba lokuta boy ba peuple congolais ba biloko yango ya mike po bogoye ba ete bato yo bakoki kozala ba opposant po basala politique na mboka na biso ou pas. Likambo eza komona na boye bakangi général Monene mais baza kokosa. Est-ce que bato nde tokoki kopesa confiance penza bato ya boye? Parce que na ba makambo kuto bokoki kokosa te. O likambo eza komona na boye mais bozo kosa. Bozo mona te ke bozo bima ridicule. Après bozo yebisa peuple ke peuple tala boye peuple congolais ke de kolanda bato lokola bino. Joseph Kabila yeyo ayeli bino exemple Monene. Maloba muke misala eza komonana mais bino maloba ebele na lokuta yangana tozali koloba ba peuple congolais bokeba mais Dieu merci parce que makambo ba radio na bango balingaki basala et que soki babomi mutu bango kuna ba signaler tobomi mutu côté boyale bango na radio na bango ba peuple botelema tala ndenge kuna baza koboma batu. En tout cas Nzambe alingi mboka na biso bomoni ndenge ba fieti général Monene ezali signe ya Monene pona Ngbanda na bato bazali ko sala makelele pe signe ya Monene pona peuple congolais parce que soki makangaki général Monene te to yebite soki combien de population balingaki babalaka ko boma ko bwaka bango na babalabala babomi mutu boza ko kanisa kaka ke ya solo pe ba Rwanda ba koteli biso na mboka nzoka nde ba je ya Ngbanda na général Monene opération Hirondelle lelo exi stop parce que le boko ya Nzambe le boko ya Jésus-Christ le boko ya Nzambe ya nguya oyo ba bengi Jova Jireh hala Elohim El Shaddai et stop yango ete général Monene azali ya kokangama ba fieti ye ba mbiti ye Mama Rosalie nazongiseli yo maloba pe to kotala ndenge atala kuchakudia na ndenge za kokosa batu kokoma ba information lokuta akokende ko libérer ye na Ngbanda malgré baza ko benga ba autorité par de gauche à droite pour na koloba ete bakangi compatriote na biso mais ye baka ete ndenge basi ba fieti ye
esili pe ba peuple congolais ko boyebi lokuta ya bato oyo ndenge bomoni ete bakangi général Monene mais bazali koyela bino pona koloba ete bolanda makambo wana te. Est-ce que bato ya boyende bazali bato boko pesa confiance ete ya bino? Point d'interrogation. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba tozali kokoba se kokoba. Papa Roger, oui, te Nzambeko alingi mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo tala kaka bango batu wana ko lelo bakomi même kofinga ba misala oyo baza komona Joseph Kabila ba na gouvernement na basali na Congo ba misusu bazali koloba ete Fontaine wapi ba jedo wapi wana pe biloko malonga mais boza koloba wana pe biloko malonga wala kisabino biso bino botikaki na deuxième république elongo botikali biso na deuxième république nde bankunda ya bato oyo bobomisaki wana nde ba richesse botikelaki biso boyebi teke bamakambo ezali kosalama na Kinshasa kuna bino bokokaki yango 32 ans bomeli mpe bambongo na bino kaka bosobiso bibandako na bapoto bomoni mindele batikelaki bino tampo bayebaki ete wana ezali baintere na bango sikoyo nde bayebaka ete ntango bokomaka na manyolo bayebaka ndenge nini barekiperaka yango yokanisi mindele baza zoba ata ngwanda oyo bandako nyonso asombi lebie malaki bokokamwa ndenge bamindele wana bakorekipere bandako wana nyonso bandeko babolingo bomikosa te bandeko ndenge tozali kopesa bino sango boyebaka yango ete ndenge bafieti général Monene ezali likambo ya Nzambe parce que opération Hirondelle wana bandeko elingaki boma bato combien na Congo tela kaka mwa moke oyo basali ndenge bino moko bakongole kuna na Kinshasa bozwi panique bakomi koya na basystème okomona bakoviole bana basi na koboma Nzambe merci bakangi général Monene ezali elembo oyo signe ya Monene Nzambe atalisi na ngwanda pe na ba chakudia oyo Nzambe atalisi bango elembo Monene soki mokebi te bino pe bokozala na problème chakudia aza komona neti lokola akendeke kokutanaka na ba ministre premier ministre ya Angleterre banini yo za komona yango nde lokumu ata ngai awa mama Rosalie ndenge nazali awa na Allemagne soki lelo nalobi nakutana na Merkel na pesi ba raison moko ya malamu bamoni ezali valable bakoyeba ngai yo lingi influencer bato kaya nakutanaki na moto boya nayebaki bato babandaki kosa tala ndenge ezali wana ko bozali mitema mabe parce que bondimi kuduke ba opération salama po nini makila ya bapeuple ba innocent batangisa yango oleta ndenge ezalaka te bitumba bato baza kokufa non mais bino boza kokende kobomande bato na butu mpona kobwaka bango na balie public mpona koloba ete botela makambo barwande baye kosala na Kinshasa mais nyonso tu bosalaki ebimi poisa baétudiant na unikin tozali kosenga na bino bozala éveillé bokeba na radio wana oyo ezali kobengaka bino koloba ete tala ndenge bazali koboma bato bose souleve ezali baje na bango bokeba ngwanda le terminator aye na système déjà akanisaki ete akolonga bandeko toloba nano logique des choses ndeko mobali oyo ya pareko alobi ntango conversation ya ngwanda na général Monene ezalaki na telefone général Monene alobi ke nakokota mbala moko apesi plan na ye ndenge akokota mpo ete akende kobanda mobulu mais ngwanda parvenir kokata ye maloba mpona koloba ete te soki osali bongo population akozala na nsima na yo te linga nanu koprépare population na ndenge ete mwa trouble moko ezala contre pouvoir mpo ete Joseph Kabila ndenge azali wana tala ndenge bato ebele bazali kondima ye surtout mpona bamisala ya 5 chantier banini bato ebele bazali pour ye alors créer nano eloko moko ezala lokola trouble oyo peuple ya komona ete gouvernement to pouvoir en place nde bazali mpenza na makambo ya mabe après ntango bango bakose souleve yo na bato na yo ntango kokota
nde batu na yo batu wana bakongole bakozala nsima na yo. Mais soki olobi okota ngulungulu kebe koki kotournele yo aye kopesa ye balobi exemple ya barwandais ntango Laurent Désiré Kabila abenganaki barwandais na ndenge population ebandaki kokanga bato mosusu na baminduki apesi ye exemple wana nde place ngwanda ayaki kokotisela ye ide ya oyo opération hirondelle. Donc bomoni donc ezalaki nini opération ibuna ntango ya Mobutu lokola lingaki kombo yango mingi abaloli yango kaka na H wana olie ibu atiki kaka H hirondelle. Bomoni aza koyebisa ke no ba ex-fa soki bakoti bakobanda koboma bato batambolaka na butu mpe kobwaka bango na balie moko public bato babanda bomona na ntango wana biso tokobanda kopesa annonce peuple akose souleve bandeko te. Nzambe aza monene, nzambe aza monene mpe tozali kopambola frère oyo ya apareko toyebi ete malgré ntango mosusu bazali koutilize yo mais yebaka ete nzambe akobakisela yo ebele na révélation oyo osali na radio Zoomé 1000. Bandeko ba bolingo toyebisi bino ete boyebaka yango mboka na biso Congo monguna akolonga lisusu te. Papa Botamba tiela biso loyembo ebongo nsima tozongela masolo na biso.